Mobutu en 1956, un journaliste écrivain, le Mumbaye, on lui appelait Petit Désiré Joseph. À 15 cours, il y a approfondi journalisme dans Louvain en 57. Grand Calais, à Bana musique depuis 51. Ayo Kozwa, Rochero, pour Rochero qui mission Grand Calais. Rochero ou pas Grand Calais. À musique en 57, il avait 17 ans. Taboulé Rochero, c'est né. Les 5 missions à Koufatika 1000 chansons. Asambela, Jésus-Christ de Nazareth. Na catholique pays, quand on est mort. Nous ne sommes pas chrétiens. Mais même, Marelle n'a pas de problème. Mais information, je peux ça cahier. Ndé yango salaka ki ya sala actuellement mais fallait d'abord tout na payer. Moni kata bibota, rose na bana 10. Ba pe sa rapport et moi moi un poli linga étudier qui impoté c'est si réellement vrai. Ko beta non mala mode. Ko bana 1940 ti 2020. Ngana yebi après Lumumba ministre wa zalaka premier ministre. Joseph Filéo. Joseph Filéo. Après Joseph Filéo, Cyril Adoula. Cyril Adoula, au papa Doudou Adoula, conception Bebadoula, Sosé Bebadoula. En 63. Ok. 64, les gars, Mobutu a remis sa première partie en 64, sévère, pour volontaire pour la République. Un père est venu en 67, le 20 mai. Donc un père est historien. De passage, vous avez couvert. Sévère. Sévère. Corps volontaire pour la République. Les longs musiques comme Ibon Chic Bonjour en 83, Wengem Teya Nango. Pékara bien, Licha bien, Bodi a bien, Bana Banda, Tombo. Les seules communes où tombo l'orchestre na Bango, la commune de Kalamo, à l'époque, Yolo 1953, Yolo Tongami. Dallas. Les côtés na 56, 55. Babé Yango Dallas. Parti mon quartier latin. Parti mon quartier latin. Quartier latin, Bandaki Kobanda, avenue Ezoti, ok, Babaki Kwit. Camping, on est au quartier latin. Yolo komanda ezo tio ya Bongolo Dallas. Tu as côté be voloko ya mwana. Voloko ba dot we ba ke Mobutu avanda kuna. Na Yolo. Na Yolo. Ba tikol pona bango bi. Na Goa. Ambo. Na veni Goa numéro 5 10. Et pas ba famille Mobutu. Tanga uti mamboka ye. Kala neni. Non, Mobutu ye depuis 53 kala. Kala. Lumumba na 1950 qui expert comptable na Pola oui Pola. Pola ouais comme Bracongo. Banaka Pola Inibra Bracongo c'est 1950. OK. Siège principal nango ezaka l'hôpital à Bungu, résidence hôpital ya Bungu, hôpital communal au quotidien. Voilà, ibandela wana nde komi na Kingabwa. Parce que Lumumba qui le plus téti na gouvernement na kata époque on a moment on a na gouvernement à l'époque. Taka muto ayiba mbongo na poste na 48. Ayiba à 8 octobre on ayiba na to zila rokelo Lubumbashi ke vanda. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele kikaka leri nyoso kikaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami ezamoke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka viko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye bana poto bana partout bande balandi émission na biso mbote sike zombi bino ba ebovota biso na premier tour veut dire émission où peut absolument information vraie émission où est na source émission où eboya polémique émission kitoko ya ngolo lelo nazana esengo parce que na mbeli biso artiste moko oyo azo marqué époque artiste wa sa makambo ezo mona bêtise était ko finga te azo jouer kitoko bato ba osepane azam panzi na ngai Papa Bossé, bonjour. Bonjour Papa Rabi. Bonne santé. Ngolo nzambe tout doucement. Voilà, tozana Papa Bossé awa to beta lisolo na ye, te ba parcours na ye, to beta lisolo to sa mo analyse théâtre na ndenge ezaka. Ils évoluent mikolo pour basusu ba bi théâtre koufi, basusu ba bi théâtre ezali te ba pe. Est-ce que ba artiste ba se retrouver mikolo yo?
oyebi te nini aussi masima mwa baactualité oyo bino boyebi ndenge makambo yango ezoévolue mikolo tokoba lisolo na biso toza awa na bandalungwa précisement na salon de coiffure Micho Mbita wape sika toye tokutana na Papa Bossé tosolane awa. Papa Bossé, bonjour les sous. Bonjour Ndekolanga ravi ma vie. Merci. Naine banon parcours na yo Papa Bossé abanda théâtre wapi nini etinda Papa Bossé asala théâtre. En tout cas, oye tindanga na yebite. Oyebi no te. Oh, na bani théâtre na 99 na ba école, église na église nini? Catholique, je suis catholique bon. Na paroisse ni wana. Saint-Gabriel na yelo no. Ndeko boboto. Ndeko. Biso bana maman donc na église, na école, ba journée culturelle et puis un certain temps na yoke pas Tatuka Lombo na 2001 na yoke pas Tatuka Lombo na kubeta yo makofa voilà. Paix à son âme voilà, paix à son âme makufa. Nazalaki pas na ye ti j'ai fait wana ya longo pas papa lobé. Voilà. 2 ans après vie de loin yeto ça un film moko ya Mouta atatron ba joga auta mboka yaka to banda ngona ba pululu ke sur na kinkole vie de le singa bien mon frère boulot na ba jeune na yo za nango so za a pas vieux et ala ngo bien mais aux ana mo ba retard moké ayo me manga chic choc le yenge wa vie de le c'est moi qui songi mbona nenga mabete omoni amoni ke no boulot muto koto pe makambo yali ya na koto so moi avancement yali. Ah oui, il y a Chichok le Yenge en 2003, 2004. On a écouté Bajani. Ouais, on a écouté Batibele. Bajani, po, Mamepela. Bato Yangai, Moutombo m'a vioqué après première année. Mais la différence, c'est que on va avoir les bosses, on a eu Simanabango. Ok. Si en 2004 2005, et tenez vraiment tellement de problèmes aux allant dans la groupe. Problème nini. Par rapport à on est à vie à Bakondière, on a dit Bapo, Bajani, Baepela, ba Muselu, ba Shogun, ba Mijokisa, ba Zizi. Moi ba konze ba kina maman ba problème ba moi c'est là que obligation papa ma bazo kana te bana ba mal à l'aise na yo continuer na ngai ko long na yo longwa na kena pa mbalio so mo mbalio na ye na kuta ba kao debout ba Makengo Sarkozy voilà to yo ko développer ti ça pas tenu brifite. Attends, Brifi. Massa na ngai osakana. Ah. Massa na ngai tongo. Nakutai. OK. Nakutai wana ya je crois quelques mois ou bien un an comme ça na yo. Wanga tango ya sanga ngai de pas na choc. Ngadia. Tant na ngai pas ngana na yo kutai ne so kuna ko l'ancien. Voilà. De parcours balosombo ba yo kende Turquie na 2 minutes, ba Kenya na 2 minutes et pas boss Jojo Mandiki Mampata que je sali. Wana série wana mbalo sombazo linga bimsa album na ye. Ah voilà. Album on peut bimate ti lelo. Maman mbalo voilà. Ti allez. Et aussi mbaka te ba mbakei groupe etikala ki tantôt plutôt mo kotenga maman ne venanga dadia lo baka que tellement repose à péter comme pante. Kolugaka ke nona zana toujours na palmarès na kitate na ye palais na sali move. To sali mouvement. Ouais, na sala move. Yo moko leader. Wa comment na weza gini? Comme un groupe Nangezalaka Art du Congo, na yo changer Longwe et yo comme Armir. Bon Armir en gros récupérer on soit après mais tout peut tellement sur ces années là. Tout peut nano wana. Kolongwa nga wana na yo sala groupe Simbité 2007 na fin 2008 na quel réveil pas Marie-Hélène. Au Fanditi 2013 Nzambe gane wa masko historique et yo bima tant que historien. Mutaba 1900 mutaba Mobutu mamango yo bima vitesse c'est trop yango monde les autres développer ngo na monde ya carrière solo voilà mais groupe Armir na nenga kundeli pesa na nukaka ezali po il y a plein de gens benga ngai pas possible ba rap nini mais il y a un temps nzambo funga la porte na que bientôt d'ici là déjà toi pressé mais toi prêt bongo kolonga no pas Marie-Hélène ils dit à quoi? Oh, bah tu es belé, bah il faut découvrir, il faut pas marier. Bon, quand on n'a pas marié, les a dit que nous sommes en catholique. Nous avons tabaki ça basa. Bref. Nous avons songi songi. Nous avons songi songi. Nous avons songi songi na groupe. Et puis nous avons catholique. Et puis le bot transfo ba batakis. Oh. Il y a 4 critères wana. Ça la bon. Pour Marie-Hélène Assembela, Jésus-Christ de Nazareth. Na catholique pays. Kaka nzambe moko. Nous sommes pas chrétiens, mais même Marie-Hélène n'a rien de problème de. L'information ba pesa kaye. Ndé yango salanga ki ya sala actuellement mais il fallait d'abord tout na payer mo.
moni kata libota okoza na bana 10 ba pesa rapport ya moi moko za impoli linga étudier qui imputé c'est si réellement vrai ko beta na mbala monte mais azanga lo bateke mutu abine lokote abanika ko finga bato abanika ko na finga muté c'est ça il faut pas tumbola yenano ba parents ba ata mona kizengi il faut pas tumboler pour bamba libanga kizengi soka soka nzo bengi kizengi ya finga mais so bengi ete kizengi alekina alekana kimi voilà mais on a mère nanga aza grande sœur aza mère nanga aza grande sœur c'est non mamna aza mère nanga aza grande sœur propre et toi ne munoko moko donc to rendez-vous donc buki alokunda ba feka to na ma sœur ya kati tok bakisi wana basango zoka ngopo niko se eza bakisi te eza pe bosser oya lelo te bato bayebi bato bazosepela bon peut-être côté mon pena na pesa makambo na ngai esala ke pesa mo forme c'est un peu ça de yo tango longue pas Marie Hélène otiki ba lianza kuna oui lianza il est réveillé à kutanga déjà ngana c'est déjà 3 ans après non que de 4e année de lianza yo ya OK tant lianza ye 4e année 5e année na prenga na yo longo bandi ba carrière solo ya qui sont rien poko longo nga ba marene ni mbala mona salaka 9 mois na ndako na so ba livre na ndota bandi ko tanga ndi otanga classe cité logo te bandi ko tanga voilà je suis universitaire déjà classe otanga ba kombe na ba ndotanga ba livre na pour ko façonner ce que lignée o ezala te na théâtre congolais depuis Congo ezala Congo ti tengesa na je suis le seul comédien yé atanga ba année na ba événement passé ko bana 1940 ti 2020 ngana yebi après Lumumba ministre azala premier ministre Joseph Iléo. Joseph Iléo. Après Joseph Iléo, Cyril Adoula. Cyril Adoula, au papa de Adoula, côté de Bembadoula, c'est Bembadoula. En 63. OK. 64, les gars, il Mobutu a commis sa première partie en 64, sévère, corps volontaire pour la République. Pour un père de Bibi en 67, le 20 mai. 67. Donc un père historien. De Pascal Bozé couvert. Sévère. Sévère. Corps volontaire pour la République. OK. Pour partir Lumumba a palouté. Lumumba tia kufa parler seulement namde. Lumumba tika MNC, Mouvement National Congolais. Au monument ya kala mona 20 mai porte à 20 mai. Porte mai 20 mai ya kala. Basali mo monument mo wana. Na elle babeta ba brique. En diagonale. Au mona bureau mo ba dessiner Lumumba, bureau ya MNC la wana. OK. Donc excellence Nabiso qui me repose un peu Kizenga à ça la partie à l'humoriste pour honorer valeur et à Lumumba n'enga 5 ans d'indépendance. Mais en réalité Lumumba ne savait pas à tika pétain à ta paloude. Voilà, on est là avec l'historien. Histoire nous a côté en politique, au côté na musique. Là côté nyonso sport, musique, politique, armée tout. C'est jouant aussi coupe à Moseka. Na 74. Na 74. Wana banani. Wana alaki bandaye ba Santos Mutubile, ba Kikuka, ba Kakoko. Wana batu wana. De ba perso coupe. Na 74 on a des événements au stade Magazaka combat du siècle allié Foreman à Tata Raphaël. En même temps coupe à Moseka na 74. Pourquoi de matuni na combat du siècle on a Alina Foreman nanya gagnaka. Yemo atala combat ngai mugagana. Initi vous doit répondre. Pourquoi comment tout le monde mukeba bi mugagana nani. Initi lo yo. Ozaka na combat na. Na rozanga tenga historien. Historien. Babiyo ze camarade ya Mobutu. Mobutu en 1956, Agi journaliste écrivain Lumumba hier on lui appelait Petit Désiré Joseph. À 15 cours, il y a approfondi journalisme à Louvain en 57. OK. Grand Calais, à Bana musique depuis 51. Ayoko Zoua Rochero pour Rochero qui mission Grand Calais, va tout ça battre. Rochero ou pas Grand Calais. À Bana musique en 57, il avait 17 ans. Taboulé Rochero c'est né là. Les 5 musiciens Koufatika 1000 chansons. Mais Grand Calais, son émission à 5 albums, mon carré non dit madi. À 5 albums. Grand Calais Koufina 84. Il avait quel âge à l'époque? Oh, Grand Calais, non, c'était déjà vieux. Grand Calais, il a Mukolo, le Tumba, il y a Franco. Grand Calais, il est qui a Wendo. Pour moi, ça, il bosse en Congo, en musique. Babet en accordéon. Il y a Wendo. Wendo Kolosena, à deux lenga. Il y a deux lenga, il y a Mokilié, Kobaluga. Il y a la musique. On s'appelle un tour provincial. Avec Kisangani, avec Bouende, avec Bandundu, Gabongo. Mais musique, on mais moi lycée que moi Monica. Bon, c'est pas seulement mais une bénéficiait pas vraiment bah revenu quoi. Même avec un succès ma casse déjà gouvernement eux qui en place payer parce que à cette époque premier soldat qui plus gradé noir Adjida Pongo, papa ya Pongo love. Papa ya Pongo love. Oui. Voilà, on est avec l'historien Papa Bossé, c'est vraiment un historien.
Tozo histoire, tozo carrière, tozo kende. Qu'est-ce qui vous avait poussé à kotisa makambo na théâtre? Que papa moko historien a relaté l'histoire ya RDC, a relaté côté politique, côté musique, côté culturel, religion, tout ça. Bon, mon ina vie que to fanda tant papa botaka mona na mama ba ebate mona aux avocat, aux soda, baba botika mona e mona ngaza mutu mnene. Mona za mutu mnene. Maintenant mona okola a 8 classe, a 6 classe, domaine ya ko embaucher na université to na sens vie na ende yango EPC Valais. Nga na sali classe na j'ai na sali relations internationales na Unikin. Na sali gestion marketing encore na IEC soir. Et en dehors de ça, j'étais aussi au petit séminaire, na sali 3 ans. Na couvent na Saint-Jean-Marie Vianney na 20 ans. Donc mes parents pensaient que nous abbé. Et pas la biso soki obi na luka mesela be babena. OK. Tant on est ko longwa na ba réalité ga ya vie maman na ngabela ka makasi. Wana na saka théâtre na tiki na koti couvent. Na commencé à théâtre na kata couvent va français. Tant on est ko longwa na biba lokana longwa bo esili donc toko taka monde mwelo. Ne to développer lelo yo na tali pe na ba angle tout vide lo za déjà. Pakaloyo za déjà. Sudia ta za déjà. Quel côté vide loin a peta yo. So bosa le kwa mamamba le so. Au moins na soki o imiter muto azala o mona na te po ya sa bima déjà ba ota ba ye. Yo tango copier ya pas supposé angle mo be ye ya difficile tant que ça non vivant. Pakaloyo ato bio imiter ye simba nango mete. Nathalie ba angle tout na viser ba papa ribana ni madame. Na fona créer l'on na fona raisonner non. Il y a un monsieur qui s'appelait Honorable Janvier Bonina. Aza depuis taki azalé présent diaspora étranger ou tu peux te singa bosser. Toto na ba TV ndenge bien ba YouTube. Mona YouTube ba nisika. Abto tali bien ba CD banine. Est-ce que au conseil liné ya yote ba la José de Jésus. Moi particularité moi José de Jésus qui interprète en film nigérien. Tant auto fi d'ici là yé ayela nga livre moko d'unité pour l'Afrique ya Mobutu ya munene boy. Ba destin Mobutu ya simba nzete ata costume koi. Autant un livre pendant 2 mois, au kanga ba date na ba événement na bi vino kokelo côté abi mais kay au sala yo ya particularité na yo. Mais bon, moi mbale faut me réel l'honneur. Et puis sauver na parler na moi sta bana. O 1000 pattes bi bana tout ba ki masima papa. Papa ta 1000 pattes que papa nga lemba na yo teke les affaires non j'ai pe papa zokima bana zokima. Na sala qu'il est nécessaire toujours na kota parler 6 mois na tourner mais na ki moi ko tourner vraiment rare. Mais chaque temps bou parler mais comme dans moi pantico ou ali pe comme la difficulté mais si ma mère yo maman na ngazakal na obunda mais so na sisi ma na sala na bige simba na bandi papa premier film na ça filmé na 2014 il y a Honorable Janvier Boni a produit en haut na joueur grand frère il y a petit frère on joueur qui mais c'est la bé na so grand frère na qui ministre mais ba cha mutumo boya remplacer na poste ya vice ministre na nga mais est-ce qu'on a proposé ndeko na nga so na bandi bana mobute bandi on a dit ko beta ba birindwa ba lunda bulu expliquer ba na 83 lunda bulu ka premier ministre mba tonga po makelele po Marcel pe tonga pe na 83 bon le seul premier ministre a démissionné na fonction na ye mobutu te vivant be lunda bululu assisi ma même ministre ala sali lettre bien longwe non makambo état des droits le premier ministre a démissionné lunda bululu donc non beta blo parce que e bando kende et le peuple comme oya ba revenir comme ba belle ba ni comme film OK bébé na comme pour kota les démarrage yango OK na film est que il peut ça vraiment makambo film to sala pas belle vie tribalisme tara biso ba monga na mongo 100% parce que bazo Marie-Jeanne Bololé lianza wa to ça ne bagata Macron tribalisme to na lemba voilà Marie-Jeanne Bololé lianza bongo c'est Gabriel Ngai Milo Chouké Gesho wana ba mongo na ba monso ba locataire na biso mbata sala na via aïe na biso ra deux fois donc départ na so on a dit le je suis historien voilà papa bosser l'historien voilà parce que to beta no moi historique to beta moi histoire OK nga na tuna ba question na sous émission ba population ba obenga ba pisa bien et ça bien voilà Mobutu a du pouvoir. Premier ministre Néal Bosso Ezaki, Lunda Boulolo Tcholoba. Non. Mobutu a du pouvoir en 65. Cyril Adoula toujours, c'est lui qui était toujours le ministre. Mobutu a Olongolaye, Joseph Iléo, qui deuxième premier ministre au Congo. À l'époque, c'était pas Congo-Kinshasa. C'était Congo-Belge, Léopoldville, Congo-Belge.
Je connais le Congo. Donc, je connais le Congo. Bon, je connais le Congo à trop la politique. Il est trop politique. Il y a le Congo, il y a bien au généralisé. Papa, il m'a dit si tout ça non la politique. Tout ça c'est musique. Mobutu a eu nommé premier ministre non normal de premier ministre Isaac Joseph Filios, donc c'est toujours en fonction. Pour c'est là dans le gouvernement na yé. Ndenga Gérard. Après Joseph Filios a eu chance Cyril Adoul encore. Mais à un moment est-ce que Mobutu a nommé au premier ministre, il faut roumer là. Une année, deuxième année, à Cyril Adoula. Cyril Adoula, à Zongi, à Mémibisoti 67, sorte officielle, il y a un père. Bon. Voilà Cyril Adoula. Mouvement populaire de la Révolution. Voilà. Donc je pense qu'il y a voilà. Mobutu, premier ministre né à Souka, Likulia Bolongo. Likulia Bolongo, général Likulia Bolongo, les professeurs. Ma mère Méline Zemba, Motema tous pépélé à Mbetolo. Dominique Kele, moi, Namsaka, ta fiston, Bastende, Boyoka, histoire. Bokoma, ceux qui ont un stylo Bokoma. Ceux qui ont pasteur, comme référence biblique, à Teibiso. Mais il y a un historien de Betali Solo. Mobutu Akei, on a la libération. 97. Mais dépend de la facilité. Hein? Parce que de 1990, dernier pillage, d'abord, dernière marche où il Mobutu a senti échec, marche à IDPS. Bon. IDPS s'est créé en 1982. À Kibasa Maliba. Basa kombi molendo ya papa. Ba soutenaka ye. Ba ti bala Bruno ti bala nzenze. Ayana moi retard te mais ayena 83 kuti ayena 82 déjà na ba décembre. Wana IDP salami sika yina ne après. OK. Donc ba janvier IDP salami et ayo na suka. Bruno ti bala ekcha en 1975. Na 1975 premier étudiant oya sala fierté en noir. Na iniki na Louvani c'est Mokolo Apombo Edo, au Kofi Andobo Akala, et Ngambe Edo. Il s'appelle Monsieur Edo Mokolo Apombo. C'est lui qui a fait une grande distinction. 98% des femmes belges, ma professeur belge. Si Manende Tchan Tshisekedi Egoya. Tshisekedi Atanga, premier étudiant noir. Balagi 3. Tshisekedi, Raphaël Léo, Justin Marie Bomboko, lycée Lengue Lokumba. Université Louvani, mais c'est en 1949. Le premier étudiant noir, tant que Baba Noir et Bosso, na Inikin, mais étudiant au la droit, Bango, la première donc ma première licenciée en droit, mais tu sais qu'elle a dépassé pour y avoir doctorat. OK. Premier docteur en droit, c'était lui. Voilà. Donc mon colapo mon a pourcentage les gars qui a Bango, na grande distinction à 98% et na neni na 75. C'est déjà Bango basi basala déjà, babima déjà, bayebana déjà voilà. Mobutu akei musée aye. Départ à Mobutu, échec na ebani na 90 na marche à IDPS, bato bakufa ke belé. Depuis 90, Mobutu a saliné tia ça la référendum, ça n'a pas tenu 91 premier pillage. 92 a eu ça la conférence nationale souveraine où a Tchaka Mosengo comme président de la conférence nationale souveraine. 92. Deuxième piège en 93. 93 discours Mobutu a souka que vous ne me révérez jamais au lit de l'hôpital. La conférence nationale souveraine, tant que le premier ministre Etienne Tshisekedi Wamulu. Oui, Banomaye. Et ça a gouvernement et union nationale. Bayokani, opposition à partir au pouvoir, d'abord, on a d'accord la fonction. Parce que Mobutu n'était pas d'accord avec Etienne Tshisekedi. Mais vu il était populaire, peut-être que politicien tu à Congo, Moutasala Mingite Tshisekedi. Asala Mouké, mais encore sur la combo Makasi. Voilà. Et Tshisekedi ici disait que aujourd'hui, on va ville morte. Ville morte. Ville morte. Mais il y a une fonction mingide. Asala 3 fois premier ministre. Et puis Asala premier ministre est mort 2 mois. Une fois ça une semaine, na une fois na 7 heures, na 12 heures balongolier, na une fois ça 3 jours ici. Asala des ministres affaires étrangères, ministre de la justice, conseiller et puis parti na yero sala pour toi créer un père à Gibango. Babete caché un père dans Congo triomphal. Martyr de l'indépendance en 1959 pas bon Congo triomphal. La Mouka sort officielle et la Mouka na triomphal. Félix Tshisekedi excellence que j'ai installé le baga. Montomota ko trahir ou ko trahir to meli mbondo liwana malade kangai. Na triomphal. Na triomphal. Tshisekedi a besoin. Tshisekedi tient à ce discours na lobby. Prenez-vous en charge. Le quoi RDC a le besoin jeunesse nabiso. Na triomphal. Donc triomphal est une place historique. Bon. Ça, c'est très bien. On est avec Papa Bossé, l'historien. Histoire en bas, on a vu Zapa Tata Oyo. Mais tu as la politique, tu as la musique. Religion pèsali. Cardinal Maloula paix. Cardinal Maloula a interposé la Mobutu dans 72 à exil na poto. A exil na poto. De Makambo Mukuna, ça la lelo et salama déjà. Et ça là déjà.
Coutinho peut à langue. Coutinho kuta kota noti bakacho. Voilà. Toko dans musique. Voilà. On va déjà tabler musicien à Grand Calais dit ben quand même indépendant tchatcha en 1960. 1959 bakota studio. Mutakoti ça instrumental la musique congolaise, au drum, au synthé, au guitare c'est Grand Calais. Elle a quel cours en musique na Kiba en 56. Assis cours en musique ndeko soma. Au moins on a raté ben instrument mingi ya la Congo. Modern Kiba. Ba Kibanais bas expert na magametali instrumental. Ko ça RRT. So so mi mbunda ya Kibanais. Ah, au sentiment que et logo ya solo donc. Si manango ba Franco pe ba ye. Franco ba ye goya. Franco abandi musique na ye na Luila. Na ba Congo. Na ba Congo. Amuta ya Congo central. Yena leki na ye bavon Marie. Ah, paix à son âme. Voilà. Donc yango wana tozoya. Mais yondo le bagamingi chala mwana. C'est lui wana chala mwana zola. Chala mwana bandi musique. D'abord, Oebarake vient à biso nani. Bon chez moi il est petit chez moi. Il s'appelle Lambio. Lambio a Kepoto en 1973. Voilà ça on a papa mbate. Parce que Virgile Chungu Wemba di au Peneki Kumba Presley. Abandi Nazaiko na 71. 70-71. Balongo na 74, basali sifi le collé. Na 75, basali yoka le collé. Et Simbite na 76, accueilli, tourné Morona, Mbuta Machakado. Na Côte d'Ivoire. Renana Rochero, Yé, Mbuta Machakado. Et tu retournes à Yande à Sali Viva la musique na 77. Mais l'âme de Kenena Betty Masikini. L'âme de Kenena Betty Masikini. Olympia. Avant Koutou, Bazal, avant Koutou, elle était même à Chalamona. Chala mwana ye na 76 chanteuse danseuse donc bakana danseuse na Mbiliabel ya Betty Masikini ya Betty Masikini ba ye ba komi obika ndeza ko yaki ba okompesa pe moi voix mo boye mère pas comme yoka yo ale ayo comme que chanteuse danseuse bon ça ni Mbiliabel alonga pa Betty Masikini akoma pa Rochero ah wana ce que c'est ça va confirmer on ndeza ma musique ayo kota alongo na 79 ayo kota pa Rochero na 81 pa Rochero. Pour Mobutu a salarié mariage na Bobila de 80. Ok. Mariage na Mobutu na Bobila deuxième na 80. 80. Voilà maman c'est ça Koufi. Maman Marie-Antoinette. Maman Antoinette a ça Koufara déjà. Ok. Maman Antoinette maman c'est 7. A Koufi na 77. Siko yo sala ndengeni livre ba pesa yo tangeza ki politique, to ezali livre moko ezali ko globaliser makambo nyonso. Bon, livre ezali ki politique, vous parlez de la livre ezali ki politique mais na kata livre Mobutu d'unité pour l'Afrique. Ba événement mingi esalema na moment ya Mobutu aizalaka na kati ya livre wana totanga ba événement ezalaki palpable we monana Mbiliabel azaka danseuse ya Betty Masikini alongo na 79 na même 79 wana usine na Kobel esalema na mboko oyo pour le tomo na Kobel miliki Kobel et bima la Congo na 79 somba migi ya Kobel tanga na papier mona ke créé en 1979 voilà. Mbiliabel alongo yo côté pas Rochero na 81. Mobutu na Bobila de Bassin mariage na 1980. Mukangi DS. Mukangi comme les Mukangi DS. Mukangi DS. DS est pas grand-père na 90. Mais ko fait banoko zoya na maman boye. Un mo senga vie na yo benga ya yembeli akei. Tango ya sigolo te ozwa. 90 90 94. 90 ayo recruter Betty Business Scholar. Ma danseuse baka moka mwindu moka mpembe o pembe to mike Betty Bis o munene Escola et ba histoire na yo et la particularité na yo quand même oui ça la ba point et ça la tête comédienne na ngasa la mama alo ba mameleka ya Mobutu na TV to so la ngano be bana motangelo mama lunda bululu pai oui, bah, Pai est gouverneur à banque. Depuis 1984, il est nommé gouverneur à banque. Bourougoumé, c'est le plus ancien à la ville à Kinshasa. C'est pour Kalibas, qui est ton nom de représentant. Depuis 1984, la commune à Kinshasa, il y a Simba. Il y a vice-président de l'Assemblée provinciale. Dans le moment où il y a l'élection à 3 mois. Kolongane pe ngwana de pe memieti na baliwa. Donc azala Bourougoumé c'est ba vice Bourougoumé c'est balega Mobutu akei Kabila ye akuta ega wana. Atiki pe kaka. Vous savez que Vital Kamerhe, directeur du cabinet à Boboli Kolokonga en 76. C'est vrai ça. Il était étudiant, mais il travaillait chez Boboli Kolokonga. Oh. Puis sous Mwabi Lumbaye Moukala, le DG RTGA. Azaka directeur du cabinet à Justin Marie Bomboko, il s'est légué depuis 90.
Je te dis. Maman Nduzu Wambombo. Nduzu Wambombo, alors gouverneur, il y a bas Congo en 88. Voilà. Mais à cette époque, nous avons eu décentralisation depuis 77. Il y a renommé. Puis il y a eu un Congo qui est dirigé par le Congo. Il y a eu facilité. Mobutu a Muluba na Bakongo. Azu Mungala tché na Lubumbashi, Katanga, Koyagialo. Alors il gouverneur na Katanga na 88. OK. Époque mon jeunesse Mukamba. Vous comprenez? Donc j'ai dit des histoires vraies. Moi ce que j'ai dit, allez vérifier dans niveau YouTube, dans Google. Mais cela, ça peut aussi vous apporter quelque chose dans le milieu scientifique. Par exemple, Papa Bossa Gomopia court, Kobi peut-être un problème les artistes sont pas bien, ça n'a plaisir à trop. Naïbisa Batronabi Kabila le père. Laurent Désiré Kabila, ami intime il y a Grand Calais. Un bon chanteur et on s'en raté Laurent Désiré. Mais je te dis Laurent Désiré Kabila comment même Banzembo. Banzembo nini wana. Peuple congolais, allons. Et c'était professeur hymne national naïe. Il est Camille Molière. Écrit par Laurent Désiré Kabila. Il était l'ami intime à Grand Calais. Didier Nani. Non, Kota Google Beta. Didier Moumeni. Didier Moumeni, qui élève d'abord, il y a Kimbuta. Kimbuta m'a tangi ça. Didier Moumengi, il fut élève qui en mathématiques. Kimbuta c'est un professeur. Le premier professeur qui a fait sa cours na Gabo en mathématiques, c'est André Kimbuta. Mais calcul, moi, ça na TV. Le vieux là, c'est un génie qui CRRT. Assis à la Polytechnique. Azam Mayel et Aubouakela. Comme ça, vous avez RRT. Talaga série en 1990. Gabo est un professeur en mathématiques. Il demandait les professeurs dans les pays voisins. Na Congo, na Zaïre à l'époque, Bazoua Kimbuta. Et André. Oyebi Thérèse Guérengo, agi DG nationance. DG na INSS. Gouverneur je crois pays à province Moura. Sidouba. Élève ya Kimbuta. Na collège Boboto. Kimbuta za ba nyongo kuna ba otanga kombo na e. Ah ba wana na bango hein. Babani ne ba de la ville ba tiki ba nyongo kuna. Wana bango ne, wana biro na bango biso biro. Wana bazuzi état de droit état libre bazuzi nde ba sa. Partout nazali. Yoza partout. Premier avocat congolais. Oya banda huissier na porte a fungo la porte Tiboti comme procureur général le binani. Nani? C'est Léon Kengwado. Kengwado na banda huissier. Oh, abana vous t'allez que nous vérifier que papa je ne te dis pas, je ne te mens pas. OK. Abana huissier ti procureur général de la République. C'est Léon Kengwado. Wow. Oba ke Kengwa sala belé ko le Tshisekedi. Kengwa sala belé ba fonction belé. Et puis a dira trop. 94e d'aki premier ministre. Il y a 94, oui. Kengo 3 fois premier ministre, il y a 2 ans, il y a ceux qui sont président, il y a Sénat. Il y a un signé clause américain qui exploitera le pétrole. C'est Léon Kengwadon. À l'époque, il y a premier ministre en 94. Mobutu Alobaka, vous ne me révérez jamais au lit de l'hôpital. À quoi il y a malade en Suisse. Tango Azongi. À Nomati, c'est qu'il y a ordonnance pour l'hôpital. Dans 7 ans, dans 12 heures, voilà. Voilà ce que Babylon a bon historien à l'objet. Première négociation, il y a Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Nelson Mandela 4 dans 96 na Otenika. Et Simba qui pété. Et Simba pété. Léon Musée Laurent Désiré Kabila tchake le. Mobutu Aotalaye ba osora na 96 na Otenika. Nelson Mandela dans sa négociation là. Et Simba pété. Tous on a un théâtre. Voilà. Historien, Papa Bossé, théâtre les lots communes à la réalité belé, tout comme on a bande de gonabino, oh va teli poison, oh va violer, oh va sali boy. Tout comme on fâché, tout comme on Mamba fâché c'est ni. Tout fâché violer. Nanyo va teli poison. Mais il y a non, ça Maria go violer. Tout qui va un problème na parquet. Ah bon? C'est aussi une information hein. Ouais. Ouais. Poison. Qu'est-ce qui se passe? Il y a poison. Apparemment, vous avez beaucoup d'argent. Voilà pourquoi le problème est là. Théâtre congolais, ils ont un bon chic, bon genre. C'est-à-dire? C'est-à-dire ils ont une assise à moins financière. Bref, année, nous ne sommes pas vraiment pointés au niveau de la culture de la nation. Comme des soit belle, il faut que ça va démentir, mais or, si on comédie bandi malade, il faut que le gouvernement déjà chalice à un tel à obéir. Il y en a qui ne sont pas vraiment qualifiés au niveau du gouvernement.
FJB agence assure Nebsibino sur Ecosa. Maringa numéro 72 babi agence César Moko. FJB agence assure. Donc ah eloko ebunga raté oh tina ke loko comme bueno. Très sûr agence moko kitoko otiki blogo na yo un mois après ozui yango ndenge kaka otikelaki yango. Fiston Basende basali fitting na Julien Basende to benga na kombo ya FJB. Eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Chaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu ne tout boyebi. Donc ah eloko ebunga raté oh tina ke loko comme bueno ah vraiment les agences oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Chaba Sosa oye awozi kolina yo ozi blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence César Moko. FJB agence assure. Kabwe biloko ekomi te biloko ekomi. Aba ya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo na nyokwami makambo ba agence nakende na lemba oyagwe oye te zonga lobi oye susu boye après une semaine apekisa ba transport na bana poto bana partout agence assure yango oyo FJP yaya kolukaluka te konyokwama na yo te onakende place boye nazonga place boye kinia FJP nalobi bien FJP agence assure Maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo ngai te namemaka deja bazala koli mosusu bazakoli. Lelo musique est comme bon chic bon genre en 83 wengem te yanango. Pekara bien, licha bien, body a bien bana bandal ba tombo. Les seules communes où tombo l'orchestre na bango. Na commune Kalamu à l'époque Yolo 1953 Yolo tongami. Mais côté na 56 55. Ba ba yango Dallas. Parti mon quartier latin. Parti mon quartier latin. Quartier latin bandaki ko banda avenue Ezoti OK baba ki quit. Camping on est au quartier latin. OK. Yolo komanda ezo e wona ezotio ya Bongolo Dallas. Ya côté ba evoloko ya mwana. Evoloko ba dot e ba ke mobuta vanda kuna. Na Yolo. Na Yolo. Ba tikol pona bango bi. Na Goa. Ambo. Na veni Goa numéro 5 bis. Et pas ba famille mobuta. Tanga uti mamboka ye. Kala neni. Non, mobuta ye depuis 53 kala. Kala. Lumumba na 1950 qui expert comptable na Pola oui Pola. Pola ouais comme Bracongo. Banaka Pola Inibra Bracongo c'est 1950. OK. Siège principal nango ezaka l'hôpital à Bumbu, résidence hôpital ya Bumbu, hôpital communal au quotidien. Voilà, ibandela wana nde komi na Kingabo. Ah d'accord. Parce que Lumumba qui le plus téti na gouvernement na kati à époque on a moment on a na gouvernement à l'époque. Taka muto ayiba mbongo na poste na 48. Ayiba à juif dans octobre on ayiba dans to zui là rokelo Lubumbashi ke vanda. Pour on a toka na trois parties forts à Bako. C'est ce sont Katangez na MNC. Okay. MNC côté ça kana Équateur tu na carte pour que Équateur yo kabona bien à l'époque Mobutu hein. OK. Papa bosser non moi on dit sur tento kota makambo théâtre bois bibi. C'est makambo théâtre na zava mabanda makambo théâtre na théâtre. Non surtout na ali. Mais qu'est-ce qui se fait que na histoire na yo beta histoire à théâtre té? 94 d'abord dernier ranking ya la ya mango na ngadi yo ba. Mango auto tika pe biso. Oui, que tu me représenter mon vieux. Voilà et pas nga za papa. Papa. Donc ne venga sa père nde ya za papa. C'est roi mango azemba na kangi ngolo. Na bapoil na ye. Voilà venga dos muyombe gauche même groupe mobima na l'Angola. Muyombe gauche mona wana il fait producteur ya chez choc le ngeba. Un maître mécanicien, chauffeur taza maître mécanicien. Ye vient Edi Edmo Lemvu. Coucou, comment on wana Edi Coucou Lemvu. Maître mécanicien. Adana patron depuis Kala, il y a théâtre en Zalate. OK. Il y a théâtre à producteur, produit Bavengadios, Al Pacino, on a un orchestre Vengadios. Angwaou, Enani, et Vengadios, marché, il y a des gauche, mais Luanda. Tourner Angola.
c'est Muyombe gauche 94 on a rankina mangoya makasi théâtre ozwi bato lokola bamama loso na bakata bakiso epa mangwao baesobe bamundueri tak équipe so ngade akasona bavie mbali osombo bamuselu okopona wana bajani baye bapo baye pe banoko bafruit na ye banobimisa sika voilà. So théâtre babi ekufi théâtre ya na mbongo te théâtre ekomi mabanga ekomi moto azojouer fo musique pe aka na mabanga moto azojouer théâtre efo aloba bêtise alata ndenge moko ezodépend na éducation ya moto nga depuis nasala théâtre nafinga na moto te kozouer eza koloba bêtise te so otangi bêtise oyokasi bato basekisi sikoyo me basepeta mosu nango te y a assez de personnes bana bapoto to même si bakishasa batalaka biso bana mpe baotala aoki olobi elomwa moke surtout bana poto ils sont trop curieux batuna mama ce qu'il dit là c'est quoi maman koyebiseni sikoyo yo moto olobi yango basepela non to bayine oso yoka déjà ngade ti asala bon je sais pas bon tokeno na ngade na teki tozwi moto ka vie masasi abadi théâtre na 1979 le 21 avril le 24 avril plutôt ti lelo 41 ans de carrière sala analyse na ye depuis bana masasi kabamba bakizenga kabamba ti cartouche ti lelo sele masasi calculer côté oya loba bêtise au capturer yango benga na che cagnotte singa pio wana question tout na public to po ba ko tout na tout ni pe yo tout na ngapa mo question masasi bêtise à sala te maman chako lelo 46 ans de carrière ozo tanga kaka bango tanga pe modéro tanga no macho oza yaya modéro ah eza na carrière eza na âge lianza te ngata ngoma matangi lianza te na ngatangi pe modéro te modéro za vie na ngai président na ngai wana doyen mais bêtise datika basi ba petit wana bilene ba poye bisenga ya za papa vie bona te leki pa beta kambunda bakolo pe ba te loba peut-être conseil soki nga na yoki yango epa na nga moko na scène na nga na ye ebise ke vie bongo te mais sono na yoki na nga te non ça remarque mukolo basala remarque bon lianza ko yoka te bo lianza mukolo te lianza vraiment bilo aloba wana en réalité ya bêtise te eza ba terme ya kimongo mais ce que bimalo kwa bêtise comprendre tango mutalobi basoko yali ezali mboka parmi na kati Équateur eza moi petit village moko boy tango lobi bakata ali maboko ba pomme oyo je suis mongo bujala ezali tozab na so lobi pombe aya biloko yela basoko yango amona mboka loba na ba série nyonso batu bakanga basoko ba pombe likinya mais mi balimi balé moko bisakanya misusu ezali ye kaka ba wana nda mona kamala yo yebi ba terme ya ba mongo nyonso nayiba bosoboleze bongandanga ezali bongandanga ya ville et amboka ye wana tanga te kaka oya bali wana lobi likinya bisakanya bakisa ngo tikana ntika ko bakisa ngo te yo lobaka mais ça appellation ya culture mongo elo wa muto ausomba lipa na kimongo alobani okalipa osombele lipa lobaka bali wana te pona nini peut-être wana ya jena ngate copine ya wana ya jena ngate wana ya jia lianza faut que le lianza tout na ye jena opona me monga na bali na kozwa ye karate nga jena ngai binge na ngai limingi bon peut-être comme on peut banda lianza ah chance na ko ese loba lianza maboti bango 4 moi liboso ye ready ya mi balé rigen ya mi sa tout rifin 4e rabi baza pe na rabi pana bango ba rabi mo asuna bango ah c'est beauté voilà tozana papa bosé todo cité na biso koko de mosanga mitunela mutuna na lobi otuna la public po bande ko pe bazao okopesa cadeau to ndeni ba mi yanoleli nga na otuna mitune za mibali des questions première question ba funga batoyi balanda ponga la historien premier album ya Lutumba esema na neni na bana oki ba oya kozwa bana oki jazz to na bana oki ezalaka bana oki jazz ndé komi après bana oki mais avant ça là déjà album kasite premier album na yeki ezalaka na année nini na 4 orchestre ndenge Franco apesaka opportunité ok année nini et puis nani ayemba nzembo wana ok naloba pe yango chaque fois oyo okanga ayanoli deuxième question eyali Kasavubu année nini akendaka mission de service oyo azongisa mbongo na l'état président Joseph Kasavubu le tout premier président de la République démocratique du Congo a commis président depuis année nini président depuis 58 année nini akendaka voyage ba bango dendal oyo azongisaka mbongo na Kasavubu ezobenga ma dendal na 1958 Matonge Ranken na 59 Yole tongamaka déjà depuis 53 courir côté na 55 Kauka
Gombe tozobenga Kalina. Kalina. Commune à Lingwala na 52 Saint-Jean. Les seuls musiciens à Koufi na commune nae à Botami kuna kolu kuna binani. Nani? Ndo Manuel Osimaro Masi ya Lutumba. OK. Na Lingwala a Botami kuna akoli kuna se musique kuna partout na kuna. Akufi na commune a changé communauté. Oh akina lemba commune na Bandal. Oh aye na Bandal akei ma campagne rien. Hier azaka wana. Yakata commune. Baleli pe na martyr. Baleli na parler du peuple. Lingwala. Etika ba kuna Lingwala. Ba sele mo monument mo na Lingwala. Na virage wana. Ba reconnaître pe valeur na na veni. Moi monument mo mke ba sele wana Nyangwe. Na kwa na Nyangwe 24 lingo viré. Moi monument mo mke za place wana. Merci papa Bossé et bonisco mouvement na yo okozongela yango. Ouais, mouvement déjà bientôt là et recrutement bazo benga benga trop donc faut na sala ka ba pour ba publicité ngamoko. Recrutement bientôt d'ici là, mais pas pour le moment, je crois. Si Dieu le veut, dans 3 mois, va confirmer si la porte de ici ça bien. Ce que ça y a l'émission dans répétition. Nous avons des conférences de presse, vraiment pour la sortie officielle. Nous avons parmi les invités principaux. Merci. Vos invitations sont vraiment belles et bien. Merci beaucoup papa Bossé. Nous avons aussi ma politique Vital Caméra au Teko Samba. Basengi Liberté. Bakangi Vital Caméra le 3 mars 2020. Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, prestation na serment et passation du pouvoir le 24 janvier 2019. Bon. Ces années-là. Vital Kamerhe, Azalaka secrétaire général, il y a service national en 2001. Entre Afdel, Air Kabila le père, Azua Roumina Chita. Ayo comme DG, il y a presse écrite. Ça là, c'est le seul politicien a mis à 10 millions en 2011 pour ma 3e dans l'élection présidentielle. Ça facilité. Merci papa Bossé. Moi, tout ça polémique et actualité, je pense que très prochainement, tu vas sur la actualité. Mais date, confirmation et puis avis à papa Bossé par rapport à l'actualité. Merci papa merci beaucoup et pas Henri Carolis. Henri Carolis, Babi Cultura. Damaboke, merci. Coco Dema, merci beaucoup. Angèle Kinkela, merci. Maman Méline Zembamotema, tous Pépélé, Ambeto, Loriano Chesco, FB International Business Agence Assure. On a tout mon fiston, bassin de moi, Mbalo, Rosa, Makamba bien. Et Komonana, merci beaucoup. Obi que tu sais qu'il y a déjà na RZI na 77. Na RZI. Avion, société RZI. Il y a tu sais qu'il le père. Ok. Le fils a botami en 63, on a dit non. 77, en 1977, année où maman Antoinette a koufaka, année où Mobutu a nommé Tshisekedi déjà na RZI. Ok. Et le fils y est à Zaki Wabi? Non, le fils a qui pour en 1990, bon, c'est l'excellence, on ne peut pas tout dire pour lui. Hein. Ah. Bah, mon premier piège à mon nez, c'est que marche à Koufa en 90, il y a IDPS et créé un désordre. Piège au sein de 90 et bandana ne peut pas marcher wana. Tino na 3 deuxième piège. Même si vous da piège à rouler ba couche. Ah c'est les goni. Moi je suis na biso. À la temps. Merci papa Bossé. Tokomi koko de basanga sintote ma biso. Tokomi vraiment suka lisona biso lelo. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Numéro d'angezali pour ba réponse à ma question à Tuni. Mon numéro de téléphone est plus 243 89 71 983. Voilà aux Ungamoko. Plus 243 89 71 983. Aux gens vraiment l'intégralité. Pour la Robin. Pour la Mbote, tout le monde a l'ingénieur historien. Mon vieux Dominique Kele, mon ami. Dominique Kele, Babi, mon ami Moussagata. José Baïla, beaucoup la Galosako. Na pesi Mbote na Franklin Mabousi, allemand, non, moté ma Betty Bambous. Maman Elisingala, sa moté ma papa Jacques Abati. Maman Rita Kisoka, na papa Antoine. Biska Boyali, en tout cas, mon directeur Benigo, la Balobi Falim pour qui va Simbi Bossé, Bango Wana, Venangaï, Jean Dédié Lokai. Jean Dédié. Jean Dédié Lokai, aux États-Unis, na Pesimbote, li Soussuna, Rolé Mangala, et puis Equalizer Camo. Fali Poupa, Equalizer. Fali Ipupa, Bokila Lokondo, Fapekato, Basangini, Yango, Basek, la Mboula. Petit nangari, petit nanga papa Henri. Henri Carolis. Papa Rio so bina olo babina petit nanga petit frère nanga. Na pesi PDG Mandef balobi ba simbi vraiment bandal bango wana. Donc so lingo mona mingi pene mission mbita ndo mona PDG Mandef. Donc voilà. Merci na salon mission mbita. Sami Lokuli, mote mama Gina Lokuli abino yango wana.
baza pe belé donc ebelé na mon pe staff mo pas mission bita donc bande on a basé belé ba comment temps éviter to pe sika ba mbote na bande go tout baza donc voilà merci. Merci beaucoup papa Boss. Merci beaucoup Coco Dema. Je pense que bolandi papa Bossé lisolo kitoko. Merci na bande ko nyonso oyo balingaka rabi mavinga bino ba ebolandaka émission na biso ne be benga biso pa biso ba critique to kotaka polémique te to lobaka vérité. Boyoki na tunia mituna pe ya yanoli makambo kitoko. Merci na balandi to ya Kilongo TV. To kutemba sima numéro ya sika Kilongo TV. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand. Grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso Kilongo TV bijou bye.